Bonjour bande konange zanga mamluba. Nazalaki silente monikolo yo bande konanga. Oh boy. Je pense que cette fois-ci, vous avez vraiment réussi à co-créer Potopoto Moko. Et je cherche comment simplifier ce que je cherche à dire. Namukuse na koloba, la situation na est ya DRC n'est pas en noir et blanc comme on vous a fait voir. C'est vrai, j'ai une profonde colère contre UDPS, Boyebi de Jango. Mais na minito yope, passer l'énergie na kokondana ka UDPS et au service de l'autre côté. Mais je dirais comme ça, parmi les solutions, effacer UDPS na histoire politique à Congo fait partie de cette solution-là. Si vous voulez espérer même à une solution, bande konanga, nazo blague na binote, hein, boyo kanga superficiellement te, na ebite, na s'attaquer de na bino, na s'attaquer na nani, mais je peux vous dire que la situation na DRC, elle est tellement complexe, donc il faut la utmost sagesse si vous allez espérer avoir ce pays-là tel que vous le connaissez. Awa tozo sola nabino. Boyebi ke diabulu mususu ya mwano ya Museveni. Ye pazo menase ko kende ko attaquer Beni. Raison ya zo pe salobi, on est en train de tuer bande konaye Bahemia. Il y a un peuple de ce côté-là qu'on appelle les Bahemia. Alors, c'est un peu comme scénario avec les Banyamulenge et le Rwandais. Nazu moto ya ko échanger na bateau yo baza bauti kuna na est, et les gens qui comprennent très très bien l'histoire et la situation là à l'est. D'un côté, les colons, les Belges, na bango tang bafane ki na Berlin est en train de kokata carte Afrique, ba piégeaka vraiment Afrique, et surtout biso pour na problème moto la nango lelo. Oui, c'est un problème qui se retrace na manière dont bandeko nanga bola nanga na maturité, bola nanga na émotion te. Je ne suis pas en train de dire que les Banyamulenge ont raison ou pas, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais nazolo banabino botango bomoni ke bo approcher Lorenzo. Batunyo su bo approcher fin de compte bazozong sabino ke bo solo là, parce que la réalité en face bande konanga n'est pas ce que UDPS vous a présenté. Toyokani UDPS so na ebite satana atakutangwa yinaka Congo. Pona nini ko kende ko bimisela biso bato ya UDPS. Na ebite bautaka n'enfer baye sur la planète Terre et lokola libabé baye ko pona nde Zaïre. Tout ce que dit moko Etienne azalaka likangu ya Satan yango ayaka pour accomplir la mission du Satan ma poni nde Zaïre bande konanga nazoe bakutu tawa to banda wapi to kita wapi kaka ndenge boyoki nga naza bouleversé. La réalité bande konanga n'est pas oyo bandokyo yo. Donc désormais bobendaka UDPS na famille qui se dit bandoki. Ce qui s'attend à Bota, Étienne était bel et bien son fils aîné. Ce qui s'attend à des cousins, UDPS bazaba cousin à Satan. Ce que le Satan avait une femme, Marthe Kastalou est la femme du diable lui-même. Ce qui s'attend Bota un bâtard, Félix Chilombo est son fils illégitime. Bande konanga makambo eza liboso na biso eza somo. Nous avions les Bahemiens, eux aussi leurs origines ezape kaka ndenge zawana, mais ils ont toujours été là. Et les lobes ougandais pe ba comme kolobo bazon nga ba justifier ko kende kokota.
armé à Malongate. Ce fils illégitime que le Satan avait engendré avec maman Marthe, que vous appelez Félix Oyo, Tata Mobimba, 60 ans comme Félix. Bon, c'est un homme qui s'appelle Félix. Félix, c'est un fils, non? Ça, c'est le nom qu'on est de petits garçons. Junior, fils. Bon, c'est un homme avec un nom Félix. Il y a un fils à maman. Bouriko katatakana tele longi kaka lokola ya maman na ye. Ce comme on est mobile a kokani textement avec sa mère katatakana ka jingi. Chilomblombo bandeko nanga soki na moni ata face à face na minito yo. Mwana mbala nako tafunya penza na minu na tafunya penza to kufanga na ye. Makambo bandeko nanga je vous dis nebi kutute. Situation za na dire si bandeko nanga. Je vais vous dire, eza ba situation que makilande kotanga. Ce qui bozo kanga à travers est talibino. Mobutu le bela kabina après lui ça serait la déluge. Ete peso, o eza kindokite bande konangai. O eza kimundoki ndenge nini nzambe. Libaba ndenge nini tokoke kokwela na mokili ya nzambe. Bande konangai. Parti politique utaka wapi? Pona nini bayaki baluka ba déstabiliser Mobutu? Etienne connaissait l'histoire de ce pays. Ayebaki masola banyamulengo na babehemia wana ayebaki. Parce que tout celui qui était vivant à l'époque de l'indépendance, et surtout Etienne, était là tout autour ya bateau yo babundela pa indépendance, il était bel et bien courant. Tangu Lumumba lobaka que on cherche à balkaniser le Congo. Botikala ko tuna pourquoi Lumumba avait dit ça? Tozolanda bande konangai. Likambo yo problème tozalaka nango. Congo est un pays si fragile bande konangai. Le pays là, Congo n'a que deux options. Soit Congo peut surmonter et devenir comme les États-Unis, dans le sens il y a que come on, shut the fuck up. Excuse me bande konangai. I am so nazana bakanda. Bon, aux États-Unis, nous sommes un grand pays comme le continent même, n'est-ce pas? Mais ici, aux États-Unis, tous les descendants africains, les esclaves qui étaient venus ici, tous les mindele venant de différents côtés de l'Europe, tous les Native Americans, it's a melting pot. Toyokani. Et tout le monde a accepté to be an American. Tolanda veut dire, ezamwa pasi, mutumoindo asimba munduki alo bakako bundana mundele po muni tumoindo alingi o yaye parti koma yaye eza pasi o mona descendant ya français azo munduki alo bote na lingina bundana ba descendant ba allemand po biso to monike New Orleans ndezala ki ya biso so kipe Louisiana tozolanda. It's not going to happen like that. So États-Unis est un pays avec des différentes racines, hein, donc Batoubaouti de gauche-droite, ça c'est notre réalité, mais nous sommes liés par une idéologie. Tolandi, hein, et peuple on a créé qui américanisme. Tokani, et avec la compréhension que l'unité nous fait notre force, que united we stand, que nous ne pouvons qu'être une grande puissance et survivre as a nation quand on est ensemble. Ndebozo mona et la Kisamakate, que États-Unis est un mélange de différents peuples avec de différentes sources. Teokane. So, on a des exemples États-Unis pour dire que, bien sûr, on ne peut pas perdre l'espoir, tout est possible. Mais ça prend la maturité moko très très haute. Teokane, hein? États-Unis, ils ont pas chance. Il y a un moment où ils ont li babé et ils ont bien eu UDPS. États-Unis, nos pères fondateurs, tellement balinga kimboka, et ils avaient une forte conviction d'établir une nation que place les États-Unis sur le chemin de réussite. Toyokani et tout le monde a même dans le comportement de George Washington, right? Après ces deux mandats, il pouvait aussi dire qu'Abunda qui est contre les Anglais, patati patata, il avait 1000 fois raison. Ce qui a régné sur un peuple comme vous qui aime glorifier les individus, n'a pas même comme les États-Unis monarchie. Tolandi, hein? Kasi, il n'a pas cédé la gloire venant des hommes. Il a fait ce qui était moralement correct pour sauver la nouvelle nation qui venait d'être née. Toyokani, Boyebe États-Unis officiellement est né
na 1776, mon colonisation indépendance, bien sûr. Mais pour les États-Unis continuent à coexister, centuries après, il fallait que George Washington a sacrifié ça, a posé acte et a posé. Un jour, il marcha in the Senate pour annoncer Katiki pouvoir. Toyokani, cette humilité-là n'est pas donnée à tout le monde. Voici un homme, Oyo, Abunda Butumobimba, contre l'armée à Grande-Bretagne, just to save this land. Et que maintenant, il s'est retrouvé à Zali le président, que everybody looked up to. Bazoko betele maboko et tout. Kasi, pour un futur, il y a cette nouvelle nation. Pour que les États-Unis survivent as a nation. Il a fait ce qui n'est pas donné à n'importe quel homme dans sa position. Freely, sans pression. Azelite ko ba guerre banda, batu batele mabaluka kosala ba succession, batu baloboto bandi rebellion, il faut ya kende. Azeli nyostuanate. He set an example. Freely akaina Senate. Alobi se ici là où course nangai as a politician saret. Na sali ongai na kokaki kosala, mutu mususu pe azo relève pour na que democracy et survive. Pour na que cette nation et tenir as a nation. Et il est rentré ici à Fort Boulevard, Virginia, afin de calmer là où il a passé le reste de ses années sur la terre des hommes. Acte one of humility et rendre un héros. Une ville a été nommée after him. Toyokane, Jésus Christ pe na humility na ye, il est devenu grand. On ne parlerait pas de Jésus Christ. So qui a dit maka temptation o Satan pe sakaye, que fuka melanga ina ko peso bo mengonyon stoyo. Ndelelo to betaka lisola Jésus Christ te. Des fois dans la vie bande konanga ça prend un grand homme et être grand. Ezaka toza la libumu munene, oza la patapouf lokola chilomblombo liaka kaka bamboa tous les jours. Être grand ezali ça commence dans l'esprit. Parce que physiquement George Washington était au lelo tokobenga a petit man. Baby batuana kala bamdelo na kala, there were some petite, small, midget looking like men. Na kendaka ko tala ko visitenda kunaye couple times and the quand te montre za la ba plafond eza la veste na ya bande ko la total what? Na moi lele za ko la veste o a teenage boy ko lata, mais ce temps là ndeba milaya batuana, bien sûr ce qu'on imagine na ba photo na ba portrait zo mona ko ngamba mobile. Now these were like what, 5'2", 5'3", you know. Donc, ceux qui montent comme à 6 feet inches à l'époque là, bah, qu'on benga as a géant, right? These were some petite looking men. And so, donc, je veux dire que la force d'un homme n'est pas dans sa taille. Tu reconnais? Non, des exemples aux États-Unis parce que les hommes qui ont taillé notre histoire physiquement, bazala qui ont le long gaina bino to benga petite men. Bon, même mi balo le lobi so basi ko to boke la liste. I don't like petite men. Tolanda ndeza ki batayi na bango, mais ce petit men ba posa ba acte koleka ba ngambe lelo tozana ba ngamba mibali batatakana ba buri ko ba ngambe ya pamba mutu lokola chilombulombo oyo mutu tali tala mobali veste simbiye na kati ya mutune wana fufu rien de bon boyebi. Je préfère que tu m'appelles un petit homme, le George Washington, parce que la qualité de son cerveau était mieux que tu n'as pas comme balamoko l'aide. Voyez, mon bal, il devient l'aide balamoko. Tozolanda? Oui. Mon bal, il peut bon quand on te respecte. Quand un homme perd son respect, il n'attire plus, il n'est plus attirant, il n'est plus beau. Mon bal, il t'a aussi autorité, nzamba pesako yango naturellement. Na buzoba na yo moko osede yango okomi zoba okomi led okomi mutu mwasa kwa ndoko finga yo okobanda ko finga mokomi mutu pamba siko tieno mankwa en chilomblombo yo neti yo boy yo chilombo neti yo oza mobali yankwa pendant mozana ta en face penza ya une vraie femme ako kangwa na bilamba penza ba coup de tête boko baluka na mabele bino mibale respect na zana ngoli susute. Comment yo koko zala ki zengi ya mobali ya boye
ata kutu balobaki que tu as hérité mutema mabe ya tata na yo alobaki sango na kizenge likolo. Et puis oya kazo beta tolo que ton père t'avait mentor tato na yo wana ayebisaka yo te la fragilité ya situation ya DRC alakisaka yango te Chilombo. Yo comprenaka te que kozala président na DRC demande une forte sagesse, qu'il faut diplomatie ezala makasi sinon te mboka ne kozala balkanisé. Cette tendance-là était là wuta tozwaka indépendance. Lumumba lobango na langue nini tangu ya insinué que mindele ba balkanisé Congo bazenga ba balkanisé alobaka ngo na langue nini. Le mot balkanisation zaka na langue nini? C'est en français au yo Chilombo esiko kola kuna na Brussels oloba français jour et nuit te boete tato na yo aloba la na français. Tu ne comprends pas tendance à balkanisation, comprendre moi wana te. Mobutu azalaka pe adepte ya Lumumba. Mobutu était là vivant pendant tous ces scénarios. Mobutu avait compris cela. C'est vrai, Mobutu n'était pas parfait. Kasi lelo tozoganga Congo parce que Mobutu peut maintenant kimboka wana ensemble. Ndebo tozo soki makambo eza lelo na Congo et que Mobutu n'était pas notre président pendant 32 ans de mboka ne se balkanisaka kala. Tozolanda Mobutu asalaka nyonso cette réalité. Ezalaki atako exemplaire tabundisaki quelque part il a aussi honoré les saints Lumumba. Il a honoré mémoire ya Kasavubu na batu nyonso babundaki pour l'indépendance. Honneur akoka kosala ezalaki la moindre des choses était de garder ce pays-là ensemble. Chilombo, toi le fils d'Étienne, ton père était vivant en mboka na zongezo indépendance. Ton père connaissait la fragilité. Il y a une situation à DRC. Et Chilombo, toi tu n'es pas n'importe qui. Le fils d'Étienne Tshisekedi, qui est venu nous trahir. Tu sais que Chilombo, lelo ata yokei, ata babomi yokut na koka kutu mawate, ngana koma kina ide ke baboma ote. Mais kando nazoka na mutema. Ma réalité de ce que je comprends maintenant se passe là à l'est. Yoza mutu ba pendre onde ya kopendre. Oza mutu ba tia na mutalaka na stade Kamanyola. Va pesa chaque Zaïrois l'opportunité de déposer balle dans tous les trous que ton corps là possède. Tozolanda, Chilombo. Même si ta mère t'a vendu en erreur, même si ba corrompu on a UDPS, ba Jean-Marc Kabound, ba Augustin Kabuya Oyo, maman na yo, ba salaki ke yo kendokozo ki présidence Chilombo. Si réellement, comme tu prétendais que ton père t'as parlé de l'histoire de Congo Zaïre Chilombo. Humilité, il fallait que Zalanakati na yo olobake non. Je ne saurais pas donner au peuple congolais ce que dont ce peuple-là a besoin. I'm so sick and tired. Ya mobile ya congolais amona amour na misu égoïsme. Un vrai amour, c'est de savoir aussi quand est-ce qu'abandonner quelque chose pour un intérêt pe ya mutumusu suwana. Des fois dans la vie, nous abandonnons. Et l'obité qu'on est faible. Et l'obité qu'on n'est pas capable de se battre. Et l'obité que des fois, ce qu'on insiste, on peut causer plus de dégâts. Ou que plus tard, pour nous coûter ma belé, pour un intérêt même yamutio le bolingi, tu laisses tomber l'affaire. Vaut mieux que tout le monde n'a vivant. Bon, personne n'a kata bonjour. Que au bunda parce que tu es en train de vouloir retenir le que c'est non yo. Mais aux raisonner conséquences bitumba yo. Ce qui a eu problème et qu'il n'est plus. Et ça les Lyonines. Hein? Pourquoi quand se bembe comme tu lui as mis c'est le mutasa qui est ça qui est. Balo baka je t'aime na mutaza vivante. Tu vois quand le bana bembe ko olinga kaye. Nde bemba sel na apprécier balov na yo. Tika mutaza la na ta vivant. Comme ça un jour, à côté de bakaka olinga kaye. Hein? Des fois, ça ne vaut pas la peine à côté de loko. Et puis quand tu sais que tu n'as pas ce que ça prend pour réellement apporter la paix et la joie. Hein?
eza lokola histoire biblique, il y a ces deux femmes bazobundela mwana. La vraie maman de l'enfant, tangu roi a proposé, bon, toyaka sina licheti, tokata mwana en deux. La vraie maman de l'enfant, alobite, ce qui boye, atikala na mwana. Et l'obite kazalaki mwasi moko faible. Après tout, yem taboti mwana wana. À l'époque, ba epidera les alaki te. Donc, ayebi pasi ya zemi. Ayebi pasi ya kobota. C'est son enfant. L'amour qu'une mère a son enfant, maman nazalaki nango. Kasi, ye azowele la mwana ya lingi, na mwasi aboti mwana te, mazo linga botole mwana wana. Soka lobi bakanga babunda ko benja ta mwana na lokolo, bukisiko mwana ngo. To bena licheti kasi bakata nde, mwana ngo akufi. Au moins te ya sali perte munene. Vaut mieux que mwana wana zala vivant. Un jour, makile ko gangaka. Akolukaka toujours maman na ye. Ou lieu que ako perdre mwana na ye. Au moins nous alingaki mwana te, elle était d'accord bakata mwana wana en deux. Parce qu'elle ne pas si zemite, elle pas si kobotate. Elle n'a pas la connexion là du sang avec cet enfant-là. Yango zoko bunda bitumbana bande ko bunda. Atala ce qui est dans l'intérêt de cet enfant-là. Elle était motivée par son arrogance à elle. Orgueil na ye. Parce que bande ko nangai batumususu na vie. Il joue le jeu pour gagner. Batumususu ba jouaka jeu seulement pour jouer. Toyokani hein. Tout jeu na mokili batu eza na psychologie na mibale. Toyokani. Il y en a ceux qui sont ambitieux, ils doivent gagner, à tout prix il faut gagner. Kozana misusu azo obsédé na ko gagner te. Azo jouer kaka elengia ko jouer kaka le jeu. Toyokani hein? La femme azaki mama mwana wana te. Atali batu basi ba yebi kasa présenter batu kazalaka na mwana. Ya koko perdre temps face à moi sur mususu. Yepe mwasi atembe. Bon, toko bundela mwana ngo kasi. To bakate kasi na katikati. Tozolanda, c'est ça l'orgueil, arrogance. Elle a un argument, elle a une compte à régler, elle a un argument à présenter, elle a un point qu'il faut qu'il va reconnaître en elle. Et qui est en train de veiller sur l'intérêt de cet enfant-là, qui est entre ces deux gaillards bazo bundelaye. L'enfant-là ne peut pas fuir. Cet enfant-là ne peut même pas parler. Azatolo baga en otage entre deux femmes. Nani mutota la siko mwanoy. Mama na ya solo. Pona bolingo ya mwana wana. Andimi de fête. Tozolanda. Parce que c'était ça leur argument. Toyokani. Que ngainde mama mwano. Oh, lobite onde mwana na ngaido. Moko na bini fa gagner argument wana. Oh, yazalaki mama ya mwana. La puissance de l'amour. Cette femme-là a accepté que bon, yo gagné. Moi, nango yo na pesi yo ye. Moi, nana zalata vivant. J'ai mal au cœur. Ma cambia DRC. It's a shame. Problème est DRC, comme je vous ai toujours dit, bozui, chance ya kozala na batu balingi bino te. Mobutu alingaka bino, mais Mobutu n'est plus. Tolanda, boko regrettaka Mobutu pendant des années à venir. Bomoni ba vérité comme kobima makambo na est. Boko yebaka vérité nango. Tozolanda, petit à petit boko comprendre réellement la situation là à l'est. Elle n'est pas ndenge de pes bazoko simplifier ango. Non. Elle n'est pas au Rwanda est en train de nous attaquer. Non. Kasili kambuya est ya DRC. Ezo senga deux genres ya qualité dans le leader congolais tozaïrois. Un leader qui aime ce pays-là. Bandekonanganalobi aime avec les lettres majuscules. Et un leader qui comprend la situation à l'est du Congo et qui a la sagesse, qui dans toute décision qu'il prend, azota la nano intérêt à Congo. Des leaders dont vous avez besoin. Teokane, botinga makyo mobutu azo yiba mbongo. Mais tozalaki na mboka na biso ensemble. Tolandi mbongo ango ye mobutu ayibaki. Wuta 1997 tilelo. Badi menwatu bayibi bino combien de milliards? Teokane, mobutu atikelaka biso Kinshasa nezalaka quand même propre. Tozalaka na sens ya sécurité na Kinshasa.
Wuta bato baka ko libérer bino, que ça soit sur les FDLR, ce qui peut les FDL, na ba PPRD na bino, na ba UDPS soyo. Tilelo. Biso te baka kuluna na époque Zaïre. Ce sont les 10 minutes tu ba bino kuluna. C'est comme abe Mobutu zalaki wapi. Parce que yo kino quand même, ozalaka na sens ya sécurité. Yango, boyebe sika kimia zali na beauté abatupe bimaka. Botala la femme zéroise à l'époque du Zaïre. Regardez la femme congolaise, wuta bokoma Congo. Bilongi na bino boso mitala na kitala bo se comparer. Lela bokoma basi, il faut botia bakabelo, il faut botia sebe biloko nini, ba beauté il faut ka bokende kosomba na ba magasin. Bokoma na ba beauté qui coûte minimum $300 chaque mois pour maintenir. N'importe à Zaïre à Mobutu, beauté na bino bando coûter combien? Crayon, peut-être ce qui paye $1. Kamwaka rouge en lèvres. Bozaka na basuki kitoko ko benda suki na maboko ya singa to ya maboko c'est belle tala suki misuni pozola biloko bio parce que suki ezalika kalia na ba pomade tiakate biloko elo tout ce qui grandit tout ce qui pousse à partir ya kati ezo dépendre na ce que tu nourris l'environnement suki ezanine. C'est ton corps, n'est-ce pas? Bien sûr que ce qui est bimsama na motu, mais c'est ce que toi tu manges. N'est comme une protéine, ou est-ce que pousse ce qui est cola, n'est-ce pas? Ce qui est ta protéine. Boité, protéine se trouve où? Na ba chien mayo no na ba frite no ton selba ba mayonnaise no ko kendo lia po bela ba cholesterol ku falo bina cardiaque. Ne bisika protéine ko ta yangwana. C'est ça na ba bitu kutekuna yo na ba mbinzo na yo ko kuno aliaka. O lelo bokoma ko mona mabe. Bokende na ba village bomona ndenge basi ba maintenant kitoko na bango. Na zero na lelo soki total esika basi kitoko bazalaka. On doit aller à l'intérieur du pays. Ndesika ba vrai chéri bazali. Pona ni bango, mais bango bazana akisena ba pomade na bino botiaka tiaka te. Bango bazana akisena ba défrisant na bino te lelo mundela ye ko ba défriser comme ko pesa basi ba cancer. To selanda, pona ni ba ko lia fufu naturel. Azolia bite kutekuna naturel. Azolia mbisi ne naturel, le mbinzo ne naturel, nyama ne naturel. Le corps est nourri de la protéine. A cause de l'anzoto sembe te pona nini. A cause de la mabundi kingo mambete pona nini. A cause de la suki kitoko te na mutu pona nini. Parce qu'azolia bien. Azolia ne bien, bute kotia lali. Na tongwa la muki, il faut zala ka kitoko. Sans trop, osomona kitoko ne azali. Metala bino ndenge bokoma. Ba dimenwet ba yeli bino makambo zangatina. Na esprit na bino siki pa démocratie na bino boyela batwawa. Na ba siki pa liberté d'expression na bino boyela ka batu na ba MTV. Bilanda bolingi bo copier. Siko na tunya biso kuto en Amérique. Soki bo beni ba cancer, siki pa ya ba ovaire na yo na ba uterus na yo et que c'est lié na ba défrisant. Ah, batu bazo se mobiliser ba kende ko porter ba compagnie na plainte. Yo na kati ya Congo kuna. Ozala kana na gouvernement ba ko edo kende ko porter ba plainte awo. Sida mundela yela kabino kuna na kati ya Kinshasa bomi batu. Bosi boka gouvernement congolais ba lebito porter ba organisation mondiale plainte. Vaccin à polio et créaka combien de coca na Zaïre wana. Batu boni ba se retrouver ba vadio. Pongo Love, notre fameuse chanteuse. Excuse me. Azaka victime à vaccin na polio ti. Bozala ka kutu gouvernement okutu batial baloba ke bon to porter ba organisation ya santé plainte. Bina bozala bino na kuno bina kutata ba ili bino Ebola. Ata bo kufi na bino. Bozaka na mtakolo bela bino. Ule bo miye belata. Bozo kende ko zoka suma bloko artificiel to ko tiaka ba défrisant. Bo yango ba comme ko lié bloko tuwana na ba cancer pona biso basi. Aletango ko bela cancer na o matrice tumba miyo. Oh mama tala la biso likamboyo. Cancer etambolinga yi. Na ibite na sele loko nene. Oza yomoko. Bon yomoko kanem to bande ko utiliser ba produit na siboze belé. Boza na gouvernement na bino kutezana tani loba koloba. Bako kende wapi po baloba ke ba produit boyela kabiso na mboka plus tard basi babandi ko za ba cancer. Nana ngako tala kana bino. Batu ya ba mampinge, ba otana makambia basi violé. Ba otana makamba ba cancer te. Boko bela ba cancer na bino na o sekipe mitio pesalo ni na nzoto libele sali se pelo ko nini matrice sali loko nini ozo kufa kabo bo kufa lokwa baba ntaba babe koko na baka cancer te n'importe Zaïre cancer ezaka maladie batambongo
ok non na poto otiete ba défrisant non na mutu alors que bela ba cancer na okuna ça s'explique quand même ki okendeki koluka biloko ya bato évoluer allez obeli bi malade ba évoluer boite siko tala bino un pays officiellement avec un peuple pauvre reconnu par la Nations Unies bozaka na bino ba pauvre allez bozi malade ya bato ya mbongo bolati bozala kata nina centre ba recherche ya ba cancer ango bozana ngote oh basalo ata traitement ba experiment batala bina bozana ngwata ezala kana ngo kutute oza mutu fo sa ba memo na hôpital ba indien siki kuna silite oh il faut ba bimiso na mboka bozana ni bato ba makambo bele nanu mais bo kende ko luka ba maladie ya batu sophistiqué bozala kata na le bien bino bozana centre de recherche médicale ya ba congolais na kati ya Kinshasa wana ok musala na bango jour et nuit basala ka ba recherche baluka ba trouver ta kisi pour na cancer traitement bozana ngo hein soko beli ba cancer na wana za muta wapi s'il faut que ndeko pa ba indien o luko bi mamboka n'est-ce pas alors oh ba chinois et pas yi to solanda siko bomi yebeli déjà que bozana na batandenge wana nano mais pour na côté ba défrisant fabriqué ailleurs wana boza ba champion parce que ba 10 minutes sang ba yeli bino na mboka ba yeli bino ba kabelo olobite suki no ndenge zalaki ndenge nzamba salaki oza suki tokote il faut ça la suki de nini bitiacha na bino wana yango lelo bozo so se retrouver na ba maladie bele ona zolo ba na bino zanda ndenge wana yes les défrisants bazali ko il y a des publicités zo le kanaka wa même ba défrisant pe abana parce que bokotala ndezali kamba brand voilà ba porter ba monsieur plainte boyebi pe nya pas longtemps Johnson & Johnson bato basala ba baby oil neto yo pafia bandeki ko utiliser wana that brand Johnson & Johnson boyebi ba porter ka bango pe plainte ke ba poudre na bango yo bato bando somba pona ba bébé bandeki ko koza pe ba cancer ndana lobi biso kutawa toza tana ba avocat makasi o bakoko telema ba yoki bakaba to bakeko file a class lawsuit Johnson Asero bino na Congo nanya kolobela bino ndena na comprendre ka batu pona so ka ba problème bo mi bino bozata na ba avocat parce que makamba boesenga ka ba avocat pe bazana makasi ba telema balo bake to moni basi ba beli maladi boye to bana ba beli boye to porter telle compagnie plainte bino bozata na ba avocat bongo oya bino ba avocat c'est ça to moto mona kana ba YouTuber tozolanda bozana na ba avocat oyo nanu bazana no na ebi kutu toko benga bango banani mais bozo ka ba makambu tozolanda tangu yoko kendo ko bela ba cancer bila bwana force ya kendo ko su Johnson & Johnson bozana ba avocat capable ya kotia dossier ba représenter ta 1000 femmes congolaises ba beli ba cancer bozana ba avocat ngwana siko bozo luka ka ba problème lobi tango ko bela ba cancer na yo po banda koluka mama tarela biso likambo n'est-ce pas siko ye mama ngo tala makambo ya 1000 femmes c'est ko tala tamwa moko boni bazo kufaka po muta ko tala likambo na zate ba milinga ka dans la vie ko être sage ezali pe ko reconnaître ses limites tangu bomi yebelike bozona bino lisuma ya kozala na ba 10 minutes ba diriger bino bandoki groupe bandoki moko bobayaka bazwaka bino mboka notage boko bino boyebi yango te bino boyebi te ke Satan tindaka agence na ye ba représentant na ye na forme ya UDPS bakotela bino na mboka boyebaka yango te baninga bazalaka ta mayele ti tango bino bo comprendre ke Satan tindi ba agent na Congo na Zaire bomiyebela oso kutika ba poudre ba biloka ba Johnson tango kobela nani kolobela yo kufaka boliwa buzoba bokomaka ko cancer nana ngwako na tuni bino bayela ka bino sida na Zaire hatolanda nanya ngo asia telema apporter bato organisation mondiale plainte ke makila bayela ka biso na ba 1974 wana ezalaka infecté bino boyoki est-ce que tozatana na gouvernement makasi tozolanda les temps Timbele, il y a un problème dans 1983-84. C'était déjà tard.
Tous qui 10 ans, il y a maladie on est comment qui cause l'infecté, muto kota kangaliema, ba passa qui nani transfusion makila, abimina yango, yepa yebite, soka zalaka marié, apesi pe mwasi na ye, to mobali na ye, yepa ki apesi batu, c'était comme ça la maladie s'est répandue. L'État, batu babandu ko remarqué un problème. 10 ans après, 15 ans après. Et ce temps l'appel, il se le kamba kindoki, une des personnes batelemi. Bango pe faut affaiblir Mobutu. Babandina Mobutu pe bitumba. Na ba 89 bon, multipartisme paille. Mbokana na ba problème belé. Ale dossier wana et là. Dobina ba ela bino sida ya ofele. To kufisela bato en vain. Biso bantaba. Bazina biso za kana importance c'était. Tolanda et le kapeka kabongo. Ba famille boni ba tomber victime ya vaccin na polio. Hein? Parce que avec le temps de beaucoup remarquer ce qu'on a fait nango. Donc on fait la même votre boya. Je suis sûr que Pongolo va des enfants. Ok, mais là des petits enfants aussi. Et les cas nango kakabongo. Bango ne va côté le mabalo boto sous vaccin polio. Ba victime na zéro na baza combien? Mais il vous faut des avocats forts et des docteurs aussi forts pour nous présenter cet argument là. Bozana bango et les KPK bongo. Tokomaka soko yuposa Pongolo vokotka na YouTube ko landa mama nanga salaki nyonso na bokasi ya bomwasi na telemi na tamboli ndeblo yo ko landa ngo wana tozolanda esili to perda akenda esili perte na biso bami bali soko mona tala bogar azoko tambola boite olobi charisme modèle ni no te mama e charisme te azande lokolo moko zalaka na défaut dikambo nini tanga zalaka mwana mke vaccin polio Tozolanda. Donc, bisonde to tikala na ba conséquences. Ba kona vaccin ba belge na ba américain, ba fonda na bango calme. Tozolanda, nanya ko porter bango plainte. Qui? Ne me dites pas que les gens qui ont finalement placé Chilombolombo au pouvoir, Chilombolombo aura le courage de reporter Batouana plainte. Ça, il faut oublier. Bina besoin de ba sacrifier. Tolanda, Congo a beaucoup de problèmes. C'est à vous le peuple congolais. Bobo ta maturité. Bisika bokende ko simbi sa maturité. C'est à votre intérêt. Bokende ko récupérer maturité wana. Toyokani Bisika bokende ki kolia kindoki na bino. C'est à votre intérêt bokende ko zonga kindoki wana. Toyokani. C'est à votre intérêt boluka ya solo bwanya na nzambe na kati na bino na bolingo. Tangu bokozala na bwanya na bolingo. À jamais, beaucoup de personnes à n'importe qui pour aller marcher à Moumeno. Bande konanga, ce qui vous comprendre depuis, vous avez commis une erreur. Bon, mon bino, non, vous comprendre la réalité makambuzana en face de la binoté. Makambuzana DRC, n'a pas dégâts, nyangala katao, zobo kanaka ndumbo ya utro la batoy, on m'a battre oi. Bande konanga, bozata na moi 50 ans ya ba problème liboso na bino. Et ce qui est triste est que les Blancs bâtissent ce problème. Mobutu a fait de son mieux. UDPS devient un problème. Et qu'on aura combien de générations? Mobutu a fait depuis 97. Moi, je suis 97. Il est là dans l'âge. S'il n'y a pas ça comme papa ou bien maman, Tolanda, et Banawana Bazobotama Bazoko héritier, une situation où il y a une makolote. C'est ça, vous êtes un peu d'héritier. Makambu est ça la mana est. Chilombo n'a pas commencé ça. C'est Makambu qui était déjà établi. Yango wana, il fallait qu'un président ya comprenne qui ces enjeux-là pour maintenir Mboka wana ensemble. Valeur ya mututango bungisiye. Des fois, le bon Dieu te donne quelqu'un qui t'aime sincèrement. Et le bal lumumba mutako lingo kamata ezoba bino na mitemo ya mabe po bwana bolingo te na mitema na bino bondimeli DPS Mobutu ndakoma ki mutu mabe tolandi mais Mobutu akendaka andimaka de fait parce qu'il ne pouvait jamais signer accord à céder mabele wana est. Coltan ango ba découvert yango ka na époque ya Joseph Kabila te. Le coltan était découvert depuis époque à Mobutu. Offre yo ba pesa ba Kabila na ba Tshisekedi. Était la même offre qui était toujours devant Mobutu. Kasi la force de son amour.
Mobutu akokaki jamais kokende ko signer babiloko buzoba ndenge wana, jamais. Mobutu alobela kabino après moi c'est la déluge. Tozolanda pour ayebaki le plan des multinationaux. Ayebaki tendance ya ba problème ezozalana na Zaïre à l'époque. Bokamata ki Mobutu zoba. Bolobi yende démon bo apprécier ki le cœur de Mobutu te. Tolandi hein? Ye wana tobungi sepeka boloko aliseki. Non, une des raisons qui a précipité la mort de Mobutu est Azamutu. C'était chaque jour, ayebaki ce qui va arriver à ce pays-là. Mobutu est mort souci. Parce que tout matin, cancer et prostate, bomakanango peno quitté. D'ailleurs, cancer à prostate, c'est forme à cancer le plus lent à se développer. Même si un homme ne se fait pas traiter, et qu'on a 15 ans pour le cancer, on est bandata ko progresser. Donc Mobutu n'avait même pas à se focaliser dans le côté de Makamambo Kawana. Tozolanda, kasi Mobutu était en face d'un ennemi très fort que personne ne peut surmonter. Un ennemi qui vient à partir, il y a des dents. Tozolanda bandeko nangai. Quand un peuple est divisé, Moutako gagnete. Mobutu pouvait faire face aux ennemis venant de l'extérieur. Mais quand un groupe de Zaïrois se sont levés contre Mobutu, Mobutu abunda po boma banani. Ezalo ko botie Mobutu devant situation à David na mwana ne Absalom. Abunda po boma nani, aboma son propre fils. Hein? Il fallait qu'il fasse babunda de peste pour tuer qui? Alors la chose correcte à faire c'était quoi? Hein? C'était de laisser, d'accepter multipartisme. Hein? Kotika, le kola du peuple bandimi, Mobutu salanini. Les loyaux. Bandekonanga, ceux qui vont comprendre ce qui se passe là à l'Est, Mukolo ezali, bokosenga Mobutu pardon. Je vous, bokanga date ya lolo na maloba na lobi. Bokoluke bembe a Mobutu bokende kosenga pardon. Makambo yo, ezalaki déjà à la table depuis. Makambo to mona oyo. Likambu na bakor ya mabela este oyo. Tozolanda, mais Mobutu qui avait aimé le pays, Andimiaza l'a humilié, ridiculisé, UDPS basekiye, balobi bangonde bagagné, comme deux mamans en train de se bazobunde la moana. Oyaza maman moana te, azo swana po alingi yende fois gagné. Kolo moana, abundaka po gagné te, kolo moana abundaka po sauver moana na ye. Toyokan bandeko nangai, n'y a aucun parent qui aime son enfant, moana ne bakangi en otage azo bunda po gagné mutuana te. Parent nyonso par instinct, quand son enfant est en danger, azo kende po sauver moana na ye. Tolandi hein? Bosuba mwana parent akeko sauver moana tiki moana bandisi ko bunda bitumba tiba ko yibo moana wana. Tozolanda, mobote azokanan mwana ne a sécurisé na maboko. Ceux qui bako bete ba mise ba likambute mais mwana ne a protégé. C'est ça la différence entre le parent qui aime et celui qui n'est pas le vrai parent, qui n'aime pas. Tolanda, UDPS, batalaki ke ba gagné. Mobutu a cédé. Pour na ke makila na bino bazaire tanga tendenge kotanga wa kalata wana Kinshasa wana. Kalata bazo boma bino na Kinshasa na comme il faut. Mais raisonnement IDPS na Tshisekedi. Leur plan, et ça que bateau force de garde, ce qui peut force de progrès, sur le connaître, bateau résistance, et comme conséquence, les gens vont mourir. Tu sais que dit, Azana souci na bino te beaucoup fa totalité. Il va tout faire. Et tu sais que ça la conséquence, dans quoi bino beaucoup fa, c'est ce qui va arriver. Tozolanda, parce que l'ingine binote. Yazali coopérer na angle ya ko gagner. Ndenge tatane pas ça qui na attitude wana. Ndena natali sibino. Bisino stoza ba parents. Soki mwana na aza en otage. To mutu moko bazolinga botolo mwana, n'y a aucun parent aza asphyxié à gagner mutu wana te. Instinct non naturel, c'est de sauver ton enfant. Toyokani, des fois même pour sauver ton enfant, ce qui va être fukama. Ndeto tiki mwana no tu ta genou. Toyokani hein? Mwana no azala nanu safe. Oko plaider na mtona bo mwana longwana nukasi. Donc yo zota la safety ya mwana na yo.
tokani mwana nanga zala wana te yo ko na fuka même to ko bunda no bitu manenge to ko bundati. Quand tu as mon enfant, na comme automatiquement faible. C'est ça ce qui me rend faible. C'est parce que j'aime mon enfant. Tokani ce que na linga ki mwana wana te ke na teki ego na ngai me to ko bunda na yo. Mais na ko bunda na mutu ndenge ni na zana bambeli to minduki asimbeli mwana nanga za en otage. Na ko bunda comment? Na zo bunda pour obtenir quel résultat? Ça me sert à quoi de gagner en bataille na perdre mwana nanga? Et servir ngana nini? Tolandi, hein? Un parent qui aime ma victoire, c'est la sécurité et le bien-être de mon enfant. C'est ça ma victoire. Tokani, hein? Voilà. Laisse mon enfant tranquille. Tokani. Atana fufuna matembele. L'amour ne peut pas être mesuré na quantité ou bien na richesse ya mbongo. Moi na kola ka toujours ayebaka ke maman nanga linga kinga se ce qu'elle pouvait me donner c'était que le foufou le matembele na koli. Tolanda, il y a combien des enfants de millionnaires qui n'ont pas bénéficié de l'affection de leurs parents? Na moi no yo maman laisse foufou na matembele, mais chaque jour tu as passé le temps avec ton parent. Yondo zoko émotionnellement tu es bien stable. Tolanda, parce que bozua mutulobe c'est les rappels comme ya chance ya hasard. Tolanda, mais soki kokola na parents zalaka na mbongo ezalaki garantie à succès lobby. Mais même na Kinshasa wana bane belo ba parents na bango basalaka ba kombo nde tomoni bango pe lelo baza pe batamalonga. Tango ba papa ba kufi bango pe lisolo esila. Parce que leur fondation n'était pas bonne. Hein? Papa mbongo bleki almazoe ba vraiment ko semer la bonne fondation dans son enfanté. Sikoy, moi entre moi na wana na mwana kola na ena tia rouge ya motane. Wapi ya kokola za mutu ya malonga dans la société. Oh, ya kola na tine ya rouge, mais parents na ye akoli si ye. Oh, ya koli na babifotek na ye d'affection parent ta mikolo kaka ndenge wana. Ça cause la pe comme tane. Et puis d'ailleurs, tant parents wa kufina biloko nga parents go peke nango. Bon ya zakina mayele. Lokola chilombolombo yo. Un enfant élevé là-bas en Belgique par sa mère qui n'est pas une femme la plus intelligente de la planète. Papa aza busy na kobundisaka Mobutu, aza brima na ye. Et Chilombolombo était laissé à de merci à une maman moins intelligente ndenge tozo komona sur les résultats. C'est ça les conséquences. Moi qui n'a même pas compris la vision de son père, qui n'a même Chilombolombo sali kaka makambo to mona kabana pa ba riche. Bo yebe na poka Zaïre. Bato yo bayembaka na ba musicien wana bana na bango lelo. Toutes les sociétés là que leur papa avait établies, ezalaka lisusu. Ndabo Chilombo pas salite. À cause de Chilombo, UDPS peso kufa. À cause de Chilombo, donc azotika ba problème coûte belé. Parce que le papa n'a pas pris le temps réellement de former Chilombolombo. Et faute na bino bazairwa. D'ailleurs, beaucoup makutu ndeba congolais. Pour ceux qui bozaka bazairwa ndo bozaka mayele. Bino bolandi akoli na Belgique akoli na bonne vie. Na ototali sabino, Chilombolombo est le seul enfant au akoli na bonne vie. Yena ba collègue na ya à l'époque de Mobutu wana. Ba parents na bango bazalaka ba tout clair. Mais boymo na kata ba société botangela ngai société oyo ko Zaïre moko bandaka et après sa mort bana ne ba continuer ngo lelo botanga ngo ezana na Zaïre. Hein? Na botanga ba kombo abatu awo. Mais bato na époque Zaïre ba yemba bango bazalaka ba grand commerçant. Botanga bana na bango lelo bobina bozana bureau moko boke kuna na Gombe oh ça appartient à telle société et que tata wana à l'époque de Mobutu azalaka tel ezalaka bana na bango bazé par pied na ba poto quelque part c'est tout tozalanda c'est fini ndabo Chilombolombo pas zali kaka lokola bango baza génération moko qui est aussi sacrifiée. C'est ça les conséquences. Ya ba papa oyo bayeba ki kolakisa bana na bango la vraie histoire te. Bino ba mituna kateke ki franc-maçonnerie a été établi quand pendant des siècles, n'est-ce pas? Mais ndenge nini ba occultisme mindele tile le survivre. Bino spiritualité na bino bunga boy pona nini? Olingaki mundele ndako episo spiritualité na yo. Si ton père ne te dit pas mukolo yo botamaka, ko ba mukolo botamaka comment? Tolanda, voilà. Oyebi koza mukongo parce que baboti na bazolo biso ki Congo pe bayebi sio koza ka mukongo yo moko boko ko ebango te poza na mémoire ata moko te tango zalaka na zemi ni tango botamaka na maternité. Tolanda.
Moluba ko pas zu ya bokoli et puis apesho kombo kazadi. On ne peut croire que zalaka moluba ou zalaka kazadi. Tu es ce que tu es parce que ton parent te l'a dit. Et quand un parent n'enseigne pas son histoire à son enfant, voici les conséquences. Tozolanda, Chilomblombo ata tozo fingaye, mais il est en train de représenter génération naye mobimba, ba grand frère na ba grande sœur na biso oy. Oyo baza bano baza comme le sandwich entre la génération ezwaka indépendance na génération na biso. Problème to mona lelo eza po ba grand na biso oyo ba buriko biologique et naturel. Tolandi hein ba kolaka kana ba bifotek na munoko. Ba yebaka ka oke ba vacances na poto. Ba kolaka na ba yaourt. Tolokani et l'histoire d'Isaïr était perdue. Côté wanape, vous les parents, vous avez besoin kangayi. Bon, namona quand un professeur là à Londres en train de critiquer Chilomblombo. Mais papa wana ce qui peut totalement honte à vous. Yondango fanda na Londres, okoka qui peut côté ya kapeba na misusu histoire ya Zaïre. Chilomblombo est en train de représenter vos échecs et que nous sommes en train d'en payer le prix. Il n'est pas le seul. Baninga na même ba parents basaki dans le monde ya ba commerce et les affaires. Même conséquence. C'est une génération qui était perdue, qui n'était pas préparée. Pourquoi? Parce que vous, bakoko na biso nos parents. Bobete la ki bana wana histoire ya Zaïre te. Bolaki saka bana ndenge nini bosala ki bozo ba capital ko banda ba commerce na bino te. O memi mwana la ki c'est secret spiritualité na bino te. Voici les conséquences. Bana bakoli azotala kaka bonne vie papa pesaka ye, mazo comprendre makambute. Bomoni Chilomblombo. Ata tozo finga ye. C'est la faute d'Étienne et de maman Marthe. Oui. Comment Étienne pouvait se dire qu'il était un grand politicien? Son fils clairement n'a pas compris les politics et les enjeux ya Congo Zaïre wana. Ce qui causait qu'il n'a mouto, il fallait qu'il y ait une chance à Kobong Sambokana, ça devrait être Félix Tshisekedi. Mais comment est-ce qu'il a échoué? Comment est-ce que Félix a échoué? À qui la faute? Et ça, le professeur au Londres, aux autres sonité. C'est la faute de Maman Marthe, c'est la faute d'Étienne. Moi, Alexis, t'as un pote qui Mario, kokendaka ba concert, kobetaka ba shekula. Lobina bolembi nzoto zu mwana na botiki akambamboka. Bon mwana kingo ba église na bino bosala ba aventure na bino wana. Ce qui pasteur abotaki, mwana ne atata ndengwana ndengwana, il faut remplacer papa. Kongo ez église ya muto awate. Kongo ez bazia bato. Lelo yo, bon mwana situation tozanango. La même réalité. Oyo bino ba papa na biso bozalaka nango kuna na table à Berlin. Réalité bino bo comprenaka que le pays était balkanisé. Toyebaka yangote. Lelo yo toza devant cette même réalité. Et tozo zanga makotia kobunda. Et ce que tolongi bitumba oyo te. Bitumba oyo je crains que zo koma bitumba bana na biso lobi. Ba papa ma bé, ba maman ma bé. Maman Marthe, tant yoko kufo ke na lu felo zika. Et c'est comme bali no azali. Tous les papas ici à 70 ans, bandoki. Vous nous aviez piégés. Lelo yo, biso ye osiko to teleme banguna ba teleme le biso. To tala grand frère na biso Chilomblombo par âge c'est un grand frère. Pour yakobo tangata. Erreur na ye parce qu'il n'était pas equipped. Entourage na ye, ezabana ba Congolais ba kolaka de bonne vie en Europe te. Nde ba ye bazo memela politique loko la jeu. C'est ça les conséquences. Bon, bosoko kangai et servir binope leçon. Bon, moi makambo toka. Non, il y a une forte possibilité. Hein? On a connu la réalité, honnête. Il y a une très très forte probabilité. Cette bagarre ici, là, cette bataille, nous l'avons perdue. Ça, c'est une forte réalité. Dans le but, c'est que forte réalité est certaine. Tokani, hein? Non, l'explica que risque d'ama casque cette bataille, nous l'avons perdue. Tokani. Il n'est jamais tard, au moins officiellement. Le quoi tozana namboka officiellement sur un bout de papier, il y a encore de l'espoir. Congolais, Zwa Mayele. Bomonyo makambo comme libiso. C'est avec un cœur lourd que j'arrive même à entretenir l'idée que cette bataille est perdue.
et j'ai triste pona bana na biso. It's not fair to them que bakoya ko héritier une bataille tozolanda ngai na bino pe tobandaki yango te. Mais awa to bundi to sali le mieux. Mais baboti na biso, ba equipe biso malamu te. Ça c'est notre réalité. Ba parents batuti na batwa bazari ko préparer bango bana. Tala mwana Museveni azo menacer biso lelo. Formé dans l'armée tout. Tshisekedi n'a même pas formé son fils, n'a même pas dans l'armée. Bozo mona makambi yango bana mère ya Chilombolombo bantura ke bayiba kana mbongo. Basa peka ka ba civil kandengo na bana moko bakola kaka dans de bonnes vies kaka bongo. Tozolanda et là na yebite bitumba oyo. Bien sûr c'est possible de le gagner mais nous sommes vraiment devant une très très mauvaise situation. Et la réalité zozala bana na biso malheureusement bako héritier bitumba oyo. Musala ko sala ezali. Bobima na ba distraction. Prenez-vous en charge. Tome kakotala soki moyens zali to contenir ate hémorragie oyo. Tolanda, to koki ko go out ka boloka ba perdant ka bongote, hein? Mutamayele ataku tongo ko perdre bitumba. Okoki sala petata ke likofi ata suke utate panayo. To kani hein? Voilà. Soki atake c'est très clair que toza désavantagé, mais to bundata. To kani hein? Parce que bitumba na biso nande ko pesa pe bana na biso inspiration ba continuer ko bunda. Donc awako to luka to tikate exemple à suivre. Qui a to gagner la bataille te bana to former les militants. To landi hein qui comprennent notre histoire, lobby na connaissance wana na déjà attitude wana bitumba ba ko bundela mboka. Quant à nous, to laisser les bras to continuer à ko forcer, il n'est jamais tard dans la vie. It's not over yet, parce qu'on n'a pas encore déclaré la balkanisation officiellement, bien que c'est une causerie qui est déjà en train de prendre lieu. Tolanda, ça c'est une réalité. Bande konanga, eza nazwaki temps ya ko présenter bino podcast yo, eza mawa. Boko tana balokuta IDPST, bazo kosa kosa bino la réalité. Eza bango ba présenter bino. Je ne sais pas pourquoi IDPS bazana politique ya kokosa ka ba Congolais. Ça je ne comprends. On a benga bango bandoki. Dans la vie, hein, il faut qu'on yebisa mwana vérité. Soki mutu tela zaka mutu mabelo bela mwana na yo. Comme ça mwana ye bandenge ni na kofanda kana mutu wana. Bible zolo ba papa dis à ton fils les erreurs de ta jeunesse. Il dépêche pourquoi bino bozana politique ya kokosa ka ba Congolais au lieu de dire aux citoyens congolais la vérité, la réalité en face. Ata to potani na bino, mais to sauver na mboka na biso. Pourquoi quoi ko la ber, ko pesa ba faux espoir, sachant bien que Tshilo Mondenga Zana, il est devant une équation dure. Il a pas yebite comment sortir de ce problème. Tshilo mboko pikata crise nenge bomoni wana ko piquer crise, hein? Ngai futu naza présidente te mais mutu evindi ngai. Ba réalité na so ko apprendre, nga moko pe nazo yebata on commence par où? Et bongo yesikoyo. Tozolanda, alors il dépêche botika koko saka peuple. Dites au peuple congolais la vérité. Genèse Yalikambu est là où nous nous retrouvons et toutes les options qui sont devant nous. Peut-être congolais moko koya kana ba idée. Oyo ko peut sauver mboka. Pourquoi pas? Tolanda? Non. Tout congolais. Peut-être solution ko bimela na congolais moko azana mbandaka quelque part. Biso tozo lukande solution à ce problème mo ezali boso na biso. Deli kam to luka yango wana. Le reste tokotala après. Mais awa tozana na pays à sauver. La vérité vous affranchira, la vérité va vous libérer. UDPS botika politics ya mensonge. Boko si peuple zero wute bandeli. Le kuta na bino wane contribue ki na peuple wana dans l'ignorance. S'est débarrassé de Mobutu, le peuple n'a pas compris conséquence ya ba soulèvement ya bandaki ko sala. Lelo UDPS boto continue ka lokuta. Bunagane kenda cho bunagane kete. Gome ke bukavu yango ekwei. Tozolanda, il est temps UDPS boye kola ba vérité na minoko na bino. Tokane bino kuto sila na bino kala chao. OK bande konangeza lenga mamuluba. Alors bye bye.